Alors la famille, bonjour ou bonsoir selon R oyo ezali koya kokuta bino bandeko na ngai. Lolenge kaka tolobaka, mais bien aimé, kolala kolamuka ezali habitude te. Ezali kaka grâce oyo nzambe azali kopesa ngai na bino. Raison pour laquelle esengeli na biso tozalaka reconnaissant ou bien reconnaissante na nzambe oyo asila kokela likolo na se. Mais bien aimé, lelo lolenge kaka tolobaka toya na biso na kamwa na lombango na kamwa sujet moko ya moke ya kotalisa bandeko na biso. Lolenge nini oyo esengeli kozalela na kazi ya société. Lolenge nini esengeli tobatela toyeba kobatela ba santé na biso. Ezali malamu mingi. Bandeko ngai ekamusaka ngai mingi. Moi personnellement ekamusaka ngai. Na exemple ni na opesa. Na bandaka koteka Amerike. Siko pe nazoteka ka bestoki oyo natikala nango moko na linga asuko komandete. Bandeko na ngai. Okomona mutumba mususu ozopese pripo na crayon azolobaka ake cher boy. Mais soko tali kamwa pri yango okokenemba msu na magasin ozwi eloko moko kaka oliembala moko pe eke nango toilette ya bandeko. Eke toilette minute esili. Mena crayon wana na kokosa nango mwa teme ba mwa na somo wana na bénéficier déjà. Totala kaka vie oto koma komene. Lolenge oto zalaka. Okomona eloko mongu to cheki na programme ite nini te. Bako benga yo kaka boye. Mbango okeko sala Western Union bien manigramme posa na chouate. Oko déranger pa yi oyo kana ki o déranger te. Soki posa na ngote bandeko. Mono komo kende ko lukatina bato ba defisaka avec intérêt. Malgré nzamba pekisaka biso yango. Tango za kwense okomona mutu azo kende po adefa po nini. Bezwe moko boye liye ya mbala kata donc azalaki na ngote. Bozo mona babiloko yango. Mais pona comprendre soin ya banzoto na biso moko ezo salela biso kokoso. Tozo mona exemple te memi na batu ya kala. Batu wana babandaki ko umela makasi. Batu wana babandaki ko umela makasi. Bandaki ko sala pona nini babandaki ko linga ko lia mingi bio oto bengi bio na bio. Batu wana me bien aimé babandaki ko lia mingi bio. Me biso lelo o bandeko to koma ko négliger loko o ba bengi bio. Toyeba ke tango zali ko lia mingi ba bio bandeko bantikor na yu ezali ko ya makasi. Tozali ko mona ta biso ba mama l'air to bandaye ko l'air to bandaye ko bota. Tuko ba o ba bota ka. Ba docteur na hôpital ba bandako loboko pesa e biberon bio ko melisa e mabele. O mona zo conseiller moi je préfère o melisa mabele. Po bano ba melisa mabele o mona ko bele zalaka un peu rare par rapport ya bano ba melisaka bango mabele te. Pona nini mabele ya mama ezalaka donc bio par rapport ya ba miliki otopesa bane ya la bio te. Et ça très important. Même ngai na expérience wana na zanango na mwana ngai ya misatu constipation salaka e makasi. Docteur wana conseil apesa ngani consomaka mai mingi. Alobi nanga par jour, faut consommer 3 litres. Abi madame, par jour, faut consommer 3 litres. Ozui penza 2 litres na yo, oche pembeni muto simba ngote po yeba na ko contrôler yango. 1 litre mususu okoko kozwila ngo na biloko, na ba miliki, na bati. 1 litre wana me mai ya mai consomaka penza 2 litres ke sala yobe 1 litre wana na ba jus. Et puis alobi nanga jus ndeko ucho bota bo fomela ka jus d'orange. Oyo ba koma penza 100%. Kozwaka o ba 50% te pop soto linka ko ponaka ba biloko ya ba moins cher. Mais bien aimé. Nyonso wana tozolo bango ponani. Natali boye mwana nga salaki constipation makasi, docteur apesinga conseil wana pe alobi nanga na sombaka orange. alobi nanga sombaka orange na mukolo lia kaka mbuma moko.
po soko le deux ekelekisa mwana diarrhée. Alors orange wana na mukolo moko eke bando yayo na mabele ekosala ke mwana lera azomela biberon na ye azomela plutôt mabele na ye esala ye bien na libumu komona mbamoko mwana azolela po constipation libumu ezosala pasi mingi komona ekosila. Bandeko mobali nanga kenda mbango asomba pake ya orange mai ezalaki na ndako atielinga yi wana na bandiko konsomanga suzwilinga na jus à 100%. Mais bien aimé tango na konsomango kaka mwana nga meli ya liboso moka meli su ya mibale. Mais bien aimé mwana ana pongi alala ki oyebinga moka epesinga mawa ngabi mawa mwana nga bande ko souffrir na ye pour rien. Nzoke ezalaki nango eloko moko ka ya simple bozo mona. Mais bien aimé tokeba nga moko na mituni bongo traitement ka ya moke sali mwana okitoko boy bongo bandeko siko ba melisaka bana te soki mwana kutani siko na problème ya boy ako traiter mwana na ye lolenge nini pour vous montrer mes bien-aimés befe befficacité ya bio nini oyo salaka na nzoto na biso bandeko soki ba misusu ngutu oyo moneli yango pasi te tozo kipe ba besoin na bango o check yango na programme te okipe besoin na ye. Pourquoi pas ngutu oyo ya biso moko? Pourquoi pas oyo ya biso moko bandeko to kipe yango bandeko to revenir to revenir bandeko to keba bandeko to tika ko négliger ba santé na biso malgré monguna lolenga zo sasa biso moko pe tozo fungola ba porte ya ba vie na biso ya ko négliger pe bansoto na biso tala esengali to yeba ke nzambe pa sala mukiline na ba principe ezate ke po osambelaka po te ya kabie alozo négliger pe ba principe mosusu yebeke beta yo soko lekisi biloko na yo mungwa okanisi munoko nwe ko sentir ngo te yo lekisaki biloko na yo mungwa po sambelaka po sambeleli biloko non po lekisi biloko do mungwa eza na ba biloko musume bien aimé eza ba principe ko tika la bongo kita biso nde totosa ba principe wana bandeko na ngai soki nazoloba boye pamba te na yeli bilo lisolo moko nalandaki nalandaki mission moko boye batindelenga ndeka tutindelaka na WhatsApp ndeko moko asali emission aliaki kwanga bongo kwanga wane sali ye mabe makasi akei ko se retrouver na hôpital po libumu ezalaki ça ne va pas ba douleur moko oyo akoka eko supporter te akendaki na hôpital balingaki basala ba examen niyo surtout po bayeba ba douleur oyo ezadi na kwa. Alors bakende kokuta kwanga na kati na ye balobine madame oyo liaki ezalaki biloko akolia te ezalaki nde poison oliaki ba plastique na kati na yo biloko wana basalelaki yango na ba plastique. Mais bien aimé mutu wana ndeko na biso wana alistre a chauffer na kwanga bandeko alakisi na lolenge ya kosalela kwanga ya nini na lolenge kwanga wana esilaki kosala bandeko na ngai tokeba yango na monaki non fona appuyer idée ya ndeko oyo makambo azoloba ndeko wana eza ya lokuta te ndeko wana makambo azoloba eza ya solo bandeko na ngai makambo ndeko wana azoloba eza ya solo. Mais bien aimé ngana ye wana pona kosalela bino be illustration wana te mais nazoloba na bino kaka eloko oyo esengeli botala kwango oyo bomoni bandeko na nga caché oyo soki bozomona yango bien bomoni caché oyo. Mais bien aimé nazofungula yango na sachet bandeko po kaka caché oyo soki ekoki kobima caméra na biso ezwila biso yango bien esala malao mingi na resir na kobimisa yango oyo bomoni caché oyo nazolalakisi bino bandeko ndeko wana aza na raison botala yango oyo bomoni kwanga na biso yango oyo bomoni matiti ya kwango nga na liaki yango oyo nzamba zali bolingo mingi
ndeko wana a finir na hôpital menga na keneke hôpital te na sombaki kwanga oyo nazwaki yango nanu mibale pona teste yango na ye nango toliaki yango na mwana nga ya mwasi na chauffe yango kwanga soft kitoko tosepelaki ngabi lokola na moni yango sava tika na somba kaka carton obimba box na ye somba box bandeko oyo siko na sombaki ya box or ezalaki kalite moko te na oyo na sombaki mibale bandeko na ngai na fongoli kwanga wana yango makasa nango na tikaki yango bandeko ler na fongoli kwanga yeba kwanga na lelaki yango na nini na fumbwa ngai comme d'habitude bandeko soki na le fumbwa edaka ngai pona na alaka nanga deja muta constipation siko soye na le fumbwa elembisa nga libumu esala nga bien me bandeko na le fumbwa lelo na lobi eloko moko ezolakisa ke ngai na liaki fumbwa ezali te constipation wapi me bien aimé wapi ya constipation na kwanga o na liaki o chauffe kwanga omoni yango ke c'est bon kwanga elembi me lero tie yango kaka na mesa po banda kolia bandeko okokoma pa memi na katikati donc kwanga zokoma mbala moko makasi na niveau moko incroyable mes frères kwanga o me bien aimé bande tikalela yenga na congélateur tolinga kwanga me mutu nyonso alingi lisuko lia yango te na kati ya ndako donc ndenge eza wana fona kamata oyo nyonso etikalaki bandeko nakanga yango na buaka yango na poubelle parce que ndenge baloba na biso santé bandeko nanga ezalaka na prix te foto yeba kolengela santé ekokozala te na sombaki yango ebele boyinga na kende kobuaka non 50 euros 40 euros 60 euros esalanga eloko moko te essentiel biso tolengela basante na biso bandeko kwanga zokoma makasi na niveau moko me bien aimé incroyable yango na eloba na bino bomona yango jete conseil o ndeko wana pesi nyonso oyo pona nini bandeko tolingi moko bapri ya moins cher mingi kwanga oyo bandeko na ngai ezali 500 grammes mais tandis que na 500 grammes oyo okomona okozwa yango na talu raisonnable tandis que o bandeko na biso bazotekela biso ezalaka 500 grammes te eza moins ya 500 grammes par rapport foti na bango pete par rapport bipuka ezomataka sekomata bandeko musala kwanga eza musala pasi ngai mama ana na yebi yango eza musala ya pasi ya kosakana te sava wana koko na biso wana félicitation oyo ezalaki maniok akomisi yango bikedi asuki pe wana te tina kwanga ebele ya baprocédure wana azosala ti ayedécouvrir kwanga za félicité du eza na baprocédure moko bandeko malamu nake esala na société po tana kopase tana kolongola na tia na saki tana kolinga na lamba tana sala boye kipuka na lero kosomba ngo na bénéfice oyo kozwa bandeko nanga bata wana nyonso tu oyo sali soko kangisi yango mutu akendeki ne kosala aleki yo na bénéfice oyo kozwa wana do bato balobaka kwanga eza na bénéfice bandeko bosalaka calcul mabe po mutu asali calcul ya bien akoloba te ke kwanga eza na bénéfice malamu nakende kosala me bien aimé eza mosala passe du bandeko na biso batiaka 500 grammes te yango wana biso tozokima ngo tozomona yango cher tozolinga tobebisa basante na biso bandeko totika babiloko oyo sombi na ndeko na yo ezali bien koleka oyo sombi na ndeko na yo ezali bien koleka po ezali nini kipuka ya kipuka oyo ye asaleli bino ke oyo tozali kokende kosomba et puis na bandeko na biso te tozoke somba kango pa ya basiatique bazotekela biso babiloko oyo
yango wana biso tozali kosepela koliaka yango yo ba conséquence ezala mbala mosusu ndeko moko pondu kaka pondu oyo bakoma kaka dikongo eza ya ba feki pe ya miniato nango ezali bandeko foko yeba ndeko moko akenda kosomba yango boy aya boya lamba nzungu nyonso alambaki abwakaki yango akenda kosomba ngo pa ba asiatique po nini bato bazowela kaka pa ba asiatique okomona zokiba pa ya ndeko na ye pona nini kuna ba différence yango pe bandeko ya ba senti kaka ya ba senti o tozali ko bomaka banzoto na biso ba différence ya ba senti pondu bandeko na biso bakoma kolinga koliaka mingi oyo utaka Vietnam yango bandeko na biso ba Ivoirien ba Camerounais yango na baloba ce qui est moins cher mais bien aimé carton ya pondu ya mobimba soki batekelaka bango soki na 20 euros et soki combien donc pondu moko azosomba ngo neti na valeur soki ya 1 euro soki 1,25 okolamba pondu boye ba nika yango poussière makasi banika pondu wana ekoma neti poto ozolamba ngo pe solo ngutu ya pondu ezobima te solo ya pondu par rapport ya oya biso okomona penza makasa ozoyoka pe odeur ya pondu mais mpona dero ndeko na biso alingaki esomba ya 1,25 andimi asakrifie nzoto ya ye soki bato wana bandeko bango baliaka pondu te o bazosalelaka bino yango baliaka pondu te bandeko na ngai me bino bato boliaka pondu bango bazosalela bino makasa nini o bango bazosangisaka na kati bino bozoyeba te nyonso wana pona nini pona bakisangala pona kobomba bambongo bandeko bongo nzoto ya yo oyo ezosala mbongo wana oza na souci nango te vivre bien et vivre longtemps po continuer kosala mbongo nango ke yo kase yango ne bien aimé nga constipation moko esalaki nga nayebisi bino kosakana te na banza nasalaki nango une semaine kwanga naliaki mukolo moko me jala constipation wana bandeko nasalaki nango une semaine bokeba me ndeko kuna lobi asukelaki na hôpital bandeko tokeba na babiloko tozoliaka plastique ya plastique bino bos banda kosalelaka bato bamakasa mosusu oyo esengeli te bino bosangiselaka bato na pondu plastique bino bokomi kosangisa ngo bosalelaka bato bakuanga bandeko baliaka ba plastique na kati na bango boyebi biloko oyo maladi oyo komema na kati na bango c'est pas bien nyonso wana pona nini po bango baliaka na bango ango te bayebi biso batu mwindu mutu toliaka ngo toko consommer yango bango baliaka ngo te il s'en fout de nous dukita biso moko tozala na conscience biloko bazosala bandeko soki ezotula tozolinga ngo te tolingi kako ya biso bako changer bakomona penza tozo perdre ba qualité tozolinga tosala bato mabe du eza pe business na biso tika topesa bango ya bien bandeko totala kaka neti ba chinois batu wana akolongwa awa ke penza distance paka ekota mbongo pandeko na ye biloko na bango misusu komona talo azokipe te oyo kaka nini onamona pa na bango ndakala tala mokie na 4 euros na kamwa par rapport ya biso oyo ndenge biso tosombela kango ya 5 euros bango bazobimisa yango na banza moko na ndambu ya 4 euros me bandeko na biso meme ya muke wana bazulu ya muke wana na mesure wana 5 euros pona bango bazomona ngo kaka muke me tokende kotela magaza ba chinois totala ndakala na bango tala muke na 5 euros me akolongwa pai na ye aokende somba pa ndeko na ye me pona nini biso tozolinga ko se soutenir te ba magasin ya bandeko na biso nyonso ekangi tokomaka kokota ba magasin mususu tokotanga na biso kombo te bino moko boyebi yango pona nini bango baza ko se soutenir
Mais bien aimé, bango ba se soutenaka makasi ndenge bomonaka bango bongo. Soka ye pa ina yo, c'est que loko wana pa ndeko na ye amoni yango te zate. Yango no komona ye pa ina yo. Soka loko wana pa ndeko ne zali ako somba pa ya ndeko na ye. Me biso, okomona mutazo loba na yo, na bongisa ye. Bandeko. Kama ba beneficio ya mike ya babiloko otote kaka yango na yo obongisanga. Tu penses que ngai nazo vivre na mbongo wana? Ou bien zalaka kaka ba accessoire ba donc to linga kaka to bakisaka ya muke na bapai tozozwa edaka biso na kokoke na ngali del mbangu na kamwa 10 moko bo 20 moko boy na zuliba na ngali pa na miliki do babiloko moko ya bongo. Mais soki pona ko bongisa ndesi to bonga kala. Bato batekaka ndesi ba bonga kala mais tozomona il n'y a rien de spécial pena bakati na bango. Biso moko mutu tozo ko bebisa ba santé na biso bandeko. Totika babiloko wana nyonso wana ezozalaka kaka di pona maboko makasi ezoleka biso. C'est pas bien. C'est pas bien bandeko na ngai eza malamu te. Totika babiloko wana nzamba lingi na ye yango te. Totika bandeko nzambe alingi yango te ata moke alingi yango te. Mais bien aimé, bandeko na ngai, tobatela ba santé na biso. Tobatela ba santé. Et puis na kopesa conseil na bandeko na biso pe oyo balambaka bakwanga. Na bino batu oyo bokendaka kosomba. Okomona pena ndeko atali kwanga lobi oyo eza mwindu nga aliaka kwanga mwindu te azina munoko nyonso sali boye. Nga aliaka kwanga mwindu te na linga ate. Omona zongi bandeko na friki kuna pa yo uta obandaka kolia bakwanga mwindu te bakwanga mso bandaka ko sombo koyeba na kati situ ba mama na banda oteka bakwanga balaka na jema kasi soka za na kwanga ne ya mwindu po ye pa somba kiam duya kozwa perte akotala ya muninga ne voisine na ye ezali pembe akozwa kuna pa ya voisine na ye azwi moko afungoli makasa cheka kalikolo wana acheli kolo wana bino no silebo banomona eza pembo sombi eza pembo sombi olekani orke eza ya muninga wana eza ya yete ya ye eza mwindu bobanda ko ezongisa bobanda ko liango te me awa na poto tala lolendo ya wana a partir ya ba comportement na bino wana bokoma kotinda bato balambaka bakwanga basalaka bino je dire boyebi seri ngana banda ko teka bakwanga ndeko moka lobaye na ngai mami continue lo lenge kaka oyo yozo salela na sepeli na kwanga no vraiment ça naturel na guna solo pona nini ngana banda ko tika ngo bongo soka eza mwindu na ko tika ngo mwindu eza pembe na ko tika ngo pembe eza couleur normale na ko tika yango normal ngate muto na sali yango et puis to somba ka saki yango ezalaka ekangama mutu moko atalaka te na kati. Mais ezana bandeko mususu bazalaka tanga fungoli ya moni ya mwindu kama ta fekila teli bino po bino bolingi ya mwindu te yesiko ya pedre ye pa kolingo pedre ta kotela bino ya mwindu akotela bino fekili po longwa mwinde koma normal ou bien ya pembe ale ndenga tie fekili wana boyeba ke eke comme élastique fekili wana e comme ça que élastique alors belastique wana bandeko nani wa yebisi bino ke fekili ekosala pe mariage na bipuka nani alors l'air bandeko bako liango komona pe air moko stoma pasi libumu koswa totika babiloko adesa malamu te soki yo muto lambaka kwanga soki kwanga eza mwindu cha yango mwindu eza pembe cha yango pembe eza normal tika yango normal tika ba mélange wana tika bisala sala wana po lengela ba santé ya bandeko na yo bino pe batu bolobaka mwindu botika pe ba comportement wana po ndeko tango amoni ya akozwa perte komona kosala bino pe kaka babiloko wana po ye pa lingita zwa perte po bino boki ba mwindu siko ya zwa perte bandeko kwanga ekipaka te ezala pembe ezala mwindu eloko ekipaka na kwanga elambama na bopeto mutu wana a respecter ba norme kwanga ezala goût
ezala kitoko même eza pembe bandeko soki eza mabe barespecte banorme te eke nuire na santé nga na kolia yango te malamu nalia ya mwindu oyo barespecte banorme na yango mpo ezaka couleur me bien aimé tokeba bandeko tolengela basanté même bandeko bozalaka tolingi komona te place oyo basoldat ki bapoivron basolde bapoiro kokendo nduki yango okati obwaki na congélateur biso atwalaka mosika na Afrique kuna buka nini osombi lelo kaka papa bokolia yango lelo bolambi me biso ayo evandaka na bacongélateur me eloko evandi na congélateur sombela yango biloko ya bio sombela yango oyo ezali biloko ya fresh osangisa na yango po sala bien po contribuer na nzoto ndenge nini yo kozwa lisusu oyo esengeli otya na kati nango okongelaki yango deja lisusu pona osangisa na yango sentiment kaka ya kolia moza na susi te nzoto na yo nini oyo ezali kozwa na kati na yango pona yo eza nango te bandeko totika babiloko wana nzambe aligi eloko wana te biso moko pe na mayele nzambe ndenge mikolo balobaka nzambe batela ngai yo moko pe sengeli omibatela ndenge nini yo moko zo néglige vie na yo boye nzambe apesa yo 5 sens no mpona kocomprendre bamakambu no me ndenge nini ozolinga comprendre makambu te yo moko ozobebisa nzoto na yo ntango bamaladi ekebanda o bandoki mpo biso towumelaka te na okanga bandoki kote wana toza develope ya biso baafrikain na likambo kibondoki te kaka bondoki o yo moko moto bandeko kobebisa sante na yo bandeko yo moko moto obebisi sante na yo bapratique oyo bandeko kosala oyebi te kozobebisa sante no malembe ekeya komanifeste na biloko wana ekeya komanifeste na bamaladi moko boye okokoma na baproblème ya bacirculation ya sang bamiskle pasi bato bakokweyaka briskema boye ya tombe babiloko wana nyonso c'est pas bien baparalysie c'est pas bien mais bien aimé to éviter to lengela basanté na biso ezali très important mais bien aimé o balobaka santé ezalaka na prix te meme bilamba ngo tosombaka yo kanisi soki santé eza malamu te yo okodenda na bilamba wana okodenda na yango te okokoka te santé feyalaka bien po tiaka mwa poudre po olatela mba wana tolengela basanté na biso bandeko kisangala toboyi te eza bien na moto azali kovivre ozwika mwa sang kosilisa sante lia ndambu bomba ndambu po oyeba pe kolandelaka mwa likambo ozomona metango oza na kisangala te eza pasi biso moko awa tozalaka na babesoin bandeko pelere babengaka biso oyoka enteli boya beli enteli boya nzala enteli boya kufi sikoyo okutamaki nango te okosuka ndenge nini mbongo eza malamu bandeko ekomaka kaka mabe soki ekomi nde kodirige yo me soki yo nde ozodirige na yango eza bien mpona ezali kopouvoir na babesoin na biso eza mabe te me yeba lolenge nini ndeko nanga oyo esengeli yo omemela yeba lolenge bandeko na ngai lolenge totiaka bato na biso na programme totie bango na programme itema kobenga oke mbango okei kotindela ye yeba ke nzoto na yo moko oyo ezosala mbongo wana esengeli elia biloko oyo eza ya kalite bandeko na nga néglige motuka mwa moke kolata po tobimaka chaque jour te tokendaka bafeti chaque jour te me kolia toliaka chaque jour yango wana esalaka nzoto na biso physique ezala bien bandeko tokeba na koluka kaka babiloko oyo ya moins cher bandeko na nga toboyi te biso nyonso tokimelaka na moins cher mais moins cher wana ezala ya qualité oyo ezocontribue na nzoto na yo soki eza qualité te soki eza kocontribue na nzoto wana te mais bien aimé kende kosomba oyo omoni eza cher po econtribue na nzoto na yo po nzoto na yo pe vivre longtemps po ekamataka bantikor nango nzoto na yo ekoma makasi yango wana eloko oyo biso tozali kolinga
bandeko tobatela banzoto na biso ndenge na wuta ekoloba lisolo ya kwanga soki bokanisi ndeko wana asalaki emission azokosa bandeko eza ya solo tosomba bakwanga na biso na bandeko na biso oyo balambaka yango oyo yebike ndeko na biso azotiaka eza kipuka semie tosombaka bakwanga na biso epai na bango totika kosombaka oyo bazali komemelaka biso oyo bato wana ngutu baliaka yango te bazali kosalelaka biso ezali pasi mingi pe mawa pe ezali kobebisaka banzoto na biso ezali malamu te bandeko na ngai tokeba bandeko na ngai yango wana oyo nga namonaki na ya namemela bino yango wana nalakisi bino soko okutani na kwanga ya malamu c'est bon mais oyo ezali ke ya balolenge ya kashe oyo nasila ekolakisa bino bandeko tokeba kaka na kolinga te mbeba moko boyenga na moni na gardango mpo na nga moko ndeko mosusu pe akutana na mbeba wana nzambe alingi eloko wana te malamu foko partageaka bandeko po bandeko misusu pe bazala na bokebi totika babiloko wana to soutenir pe bandeko na biso eza malamu mingi esprit wana bandeko muta kokota mbabusu na bateka maxi donc na bamagaze ka mususu tala place akosombela babiloko akosomba babiloko na ndenge esengeli te bamagaze oka tokotaka kotaka ezala ya bilamba ezala ya kolia totanga na biso bakombo te tala ndenge akonduka babiloko metango aye kaka pa ya ndeko na ye atomboli pasi nyonso ya mokili akomi kaka mama kikulu na magazi oyo kesalaka bongo mosusu nguta azotuna eloko boyo ozwilili yango ndenge nini yo eloko boyo ozwili wapi ndeko na ngai yango tozalaka nanu bato ko torezonaka pe nanu ntango tosalaka babiloko na biso te mpona nini tolingi kolata kaka kiboniama yo lere okotaka bamagazin okende tunaka bato wana ke bolakisanga chef na bino bolakisanga manager na bino bando tuna ye loko boye yo tie na prix boye yo zwaki yango na combien totunaka ngo ubie loko boye ekomeli awa ndenge nini bino botunaka ngo me ndenge nini boyaka kaka kotuna bandeko na bino tosalaka na bakamwa reserve nano na maloba na biso na baaction na biso c'est pas normal c'est pas gentil bandeko boyebi tozala bafaso moko oyo esengeli tosala effort tolongolango na comprena yango na pena mundela koma kodomine biso moko mitofungolaka baporti na biso po makambo na biso eza mabe mingi a comprena biso penze yango na koma siko kosaka biso c'est pas possible mes bien-aimés bandeko to revenir to s'intégrer bato oyo bobima na libanda ya bamboka to s'intégrer quand même to sala effort wana ya ko s'intégrer ezali très important mes bien-aimés wana ezalaki ka ba conseil oyo tozopesa eza ba conseil mais sujet na biso ezalaki ya kwanga na biso tokeba o bandeko na biso moko bazolamba eza très important et puis to bakisi conseil to supporter bandeko na biso eza teke pona mami moko pe atekaka non nga tosombi pa na nga tokesomba na ndeko mosusu na osepela tokendaka mingi pa baasiatique boyeboye soki ndo olingi odefa obandi kobeta misu wana neti moyibi okende nde pa bandeko na yo po yo olingi oluka kodefa pa bato wana oyo okendaka yo defaka tina monde lelo oyo na 21e siècle bino kaka kodefa monde ya commerce ezalaka papa bandeko to revenir to boyi te okoko zango kei pa ndeko ça arrive mais comme habitude te tango ezokoma habitude ozobebisa deja bandeko tolengela ba santé si je na biso ezalaki tolengela ka ba santé na biso tokeba bandeko nanga tokeba yango na toyaki nango na bandeko bakwaka bozotia bafekili botika ezopesa bandeko ba constipation ba douleur na balibumu na bestoma eza malamu te na bandeko bolobaka eza mwindu na osomba te po bino botinda babasalelaka bino bapratique wana botika pe bakomportement na
po soki botiki ba comportement na bandeko pe bakotika babizaleli wana bafekili wana. Mais dans la généralité tosomba bakuanga o bandeko na biso bazo sala eza malamu mingi. Keba oyo bazo sala yango soki wapi so diza bafungoli selango ba izini tozoyeba te nini ezoleka wana ezali pasi pe mawa. En tout cas bandeko na ngai na sepeli mingi na bino nyonso tu lolenge ka tolobaka Jésus Christ soki azongi te tokokuta na bino lisu na numero mususu tika te nzambe oyo asala likolo na se aleka na kopambola bino nyonso tu apambola bino apesa bino sagesse ya koyeba kolengela basante na bino tika te nzambe aleka na kobatela bino tokutani bongo na numero mususu dès que Jésus Christ azongi te bye bye na bino. Merci beaucoup.